et vous ça la biso bien makasi vraiment. Ce bino vous sommes bité mouton somba papa Hervé Azadi. Biso toza na ba roboté. Que toza pe na possibilité ya kosomba ba sene nyonso te. Toza na yango même ezambongo il faut to lia. Ezambongo te fo wana za corruption. Ya yo moko artiste osomba ba sene opesa batino bisusu ba bomba na ndako tilelo. Mais biso toza bisa ba bolwa nyonso tokende kosomba CD. CD1, il y a volume 1 et puis CD2. Donc, ce qui est au sombi yango, yango ne faut ça là, biso vraiment les sous na Sony musique la biso, oh Sony zongi dans notre affaire mariage na biso ezala makasi. Na yebi que mettre au hasard vraiment place pour ça, na yebi que ozo consommer dynastie. Donc, tokende na musiko les sous na ba clip na biso, oh ezana on a marché au hasard na dernière danse. Na moi mouille. Yango vraiment to la nanu wana. Na ouragan dernière danse na moi to voter to somba ngo et belé ceux to somba moi belé je crois to gagner oyo biso ba fanatique il faut to pesa na faire rigola oyo kozala titre honorifique tout le temps nazo bandela chez bagolo na bagolo na bandela torque papa Hervé asali bon boulot na yebité pendant 5 ans ou 10 ans et aux un album et au Canada dynastie. J'ai rigolé à sali type moko on dirait Pepe Kala salara cocktail mais à Pepe Kala ya mabe nango papa kenda biso fait rigolo à tout ça naï. Donc album na biso eza trop riche. To solo libre actualité fait rigolo toujours à la page. Donc mutu moyo tsana yo tembe ezate. Mutu moyo wangala na yo ezate. Orchestre na biso vraiment nambu o batikala ki na États-Unis baye bango nyonso me bakimi pe bango nyonso olobaki bakoya te bakokima bakosala boye donc conscience et puis patience lelo efuti baartiste na biso ntango bozalaki kochola bango biso na bachampion bobale monde tolobaka ke ekosimba lelo mpe esimba sikoyebisanga oloba neti nini bauti déjà plus de 2 mois libanda ya mboka. Et puis papa Hervé m'envoyé Afrique à zongeli bango mutu a bouger te et le côté donc félicitations na bureau na biso DG Polo Pichu Botoko ba visa pour la jeunesse Zamba et puis maître Junior Munda des États-Unis pour musala musique et son musala souda ba vivant na on a moral donc c'est que ba o ba tikala ki na bango les États-Unis ba sala ki pe na ba artiste na biso même moral ya moni ba artiste na biso ba zogi vol Molongo vraiment États-Unis puis Kinshasa donc félicitations à Bango, vraiment, on a édité Marc Aousdamba. Bien illustre, vraiment, Zawana Charlie, Solo, Marata Marero. Batu tout, Igor Luba, sa charge à Lukambe. Batu tout, vraiment, ça a dit on a nébouillé, félicitations. Ok, to beti, to bendi, Koutou, to zongi pe na mboka pete. Oh, Bino Bobo Milaranzoto nous a invités, mais Babi na Mayangwele. Oh, Babengi Sibiso, mais na tournoi basket. Basali boye mais bino ko fi mission comme ça ko place wana mais tellement bino basi bo ça moi drôle ba femme nom na bino vraiment les arabes sont moi pas si poto kota kotango biso kota ngote pour ça na biso te mon giro vraiment la PC mote na université na si batu nanga na vanda batu nanga na PC bango mote comment c'est dans na PC mote batu tourner basala ba bona ni na bango et puis tout ça la effort kaka pour na dynastie na biso tout ça l'effort pour nous pousser, faire rigoler. Et puis merci d'avoir tenu sur la publicité na biso oh ya calendrier. Ezalaka boye tant que tozoye ba biso ne sona Congo ke numéro 1 ezalaka moko faire rigoler. Il faut tozer la calendrier. Pour maman que ça na poto eza honneur na biso, honneur ya Afrique entière, Afrique centrale, biso nyonso. Donc honneur na biso lokola tozalaka na produit moko au capi. Oyo na mokili ezalaka awa na RDC yango tozobimisa okapi azokende na mokili Europe à défendre Afrique pour musique na Afrique na poto identité africain moko na beti concert ya kitoko na poto az jet set na balobetela bino siko bato oyo babunda oyo balakisaki baza bagolo affaire ekola koya wana pour chanter et puis bango nyonso bafanatique bakoya wana mpona koremplir stade wana et puis les veuves du padre yo au sala et le côté les combattants de Ferregola au sala et le côté donc alors tozana ta ya distraction te biso tozana ta to somba dynastie meilleur album du monde
à part pile ya Michael Jackson et ça la disque eleki ya pere te. Parce que tant où les combattants de Ferrego là, tant où ozolinga ofanda offensive na matambe na yo. Bandi ko tuna yo makambu na yo o senga boya o yambanga na tana makamba kuluba. Polo balo n'importe quoi en tout cas to boyi na biso. Mutauta o kate biso to tsana biso banzemo na biso kaka na ba projet na biso tozozela papa ya Ferrego la ake poto. Soki akouta poto akoyela biso bonne nouvelle ni. Toza na distraction de muto na sango ngana komi na mokili ya politique les bases solides de Ferrego là donc ngana komi na mokili ya politique boye ozano na mbongo osala ta bashi te c'est ba bipo post donc botika makambo na ba distraction bozo na bomini la ba golwa soki bokuta na bon bato ya bongo en tout cas l'émission zappé ko tala ye kuta ta mukete ko tala ye te zappé to tanga ba komo na bino te poto fula et là comme ils ont fou les agas et puis vive bokana lauréat de Bruxelles à faire des millions de dollars na émission avec ça skara ya bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine badi ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Mbote na balanino sur Congo et Sengo vraiment émission na biso o ba gaulois vraiment o baza partout muto a bougé vraiment ça jamboka yam pakana bino l'homme de double mabanga donc fait assis sanga gou ya babu akanga donc na yoka nkele na mokili et puis Deborah Moleka moi si y a des longues jambes Deborah Moleka vraiment la gauloise na pc moté et puis Deborah Moleka vraiment mbote belé puis Noëlla Mukendi femme du boss na Canada junior là ba tout o bana na biso na mabe ya kanam et puis Charlie Kabeya asi azoni moga na États-Unis vraiment ndenge ezalaka 100 fois moi en Amérique na mabele merci na des blousons na Canada en tout cas moyaka kokusa na te makameza kitoko na ndenge vraiment makamu e kendaka pindoli Shalako na Afrique du Sud na pesi mbote aba Tanya aba longe na biso na pesi mbote à partir ya London na commissaire gauloise donc nanko bagoulois sur la gladiateur na ebike Carlos Bila ya Mirete Tokani il est ressuscité donc mango vraiment ekenarabo et puis DJ Sabin ba yanga nyonso vraiment na ebike ya Turquie na moni nage kitoko po ba ba ya sola tali susute biloko ma Turquie zo yate na yusi binoke batu na nga ya Turquie vraiment baza na nga kitoko baza na nga mabe ya kanami pe Yvette Mbi ya zano wana bango na respect na silence bazwa nyonso batikela nga Yvette Mbi ya zano na nga ça y pas moyen vraiment et puis fait ça Schengen batuto balinga papa Hervé Ferrego la na ebike na minute oyo place nyonso oyo bozali vraiment vous en a besoin to solola isa unga 99 fois boss koma moto nanga kokima ngai te koma ndeto komana et ça la bien to sololi ba actualité Ferrego la toujours à la page. Donc, mutu moyo tsana yo tembe ezate. Mutu moyo wangana na yo ezate. Orchestre na biso vraiment nambu o batikala ki na États-Unis baye bango nyonso me bakimi pe bango nyonso. Bolobaki bakuyate, bakokima, bakosala boye. Donc conscience et puis patience lelo et fouti. Ba artiste na biso tango bozali ko chola bango. Biso na ba champion bubale monde tulobaka ke eko simba. Lelo pe et simba. Ce qu'on y a besoin on neti ni bauti déjà plus de 2 mois. Libana mboka et puis papa Hervé m'envoyé Afrique à zongeli bango mutu a bougé te mutu et l'autre côté donc félicitations à bureau na biso DG Polo Pichu Botoko ba visa pour la jeunesse Zamba et puis maître Junior Munda des États-Unis pour musala musique et son de musala soda ba vivre na moral donc c'est que ba o batikala ki na bango
États-Unis bazalaki pena ba artiste na biso même moral ya moni ba artiste na biso bazwaki vol kolongwa vraiment États-Unis ti Kinshasa. Donc félicitations à bango vraiment na yebi ke Marc Ausdamba ya ilus vraiment zaona Charlie Solo Marata Marero batu tout na tout Igor Lubasa charge à Lukambe batu tout vraiment bazalaki on na eboye félicitations ba Emina Mbunda nyonso. Et puis voilà bota la ndenge ba artiste na biso ba yaki na yebi ke et c'est pensaki batu belé mais félicitations na ba artiste na biso vraiment ba musicien bango wana omoni lelo patience nenge futi bango ebele oyo mapapu et puis les kasopo bisika pe bokei lelo bozo kuteni na ba difficulté ebele lilanga jo baloba nzoko le maramino na eta en tout cas biso mino an to longole papa Hervé to sala ngo ivoire po atikala pe moi pepele totala ndenge ba musicien na biso arrivé na bango esalaki. Bien habillé comme d'habitude, hein? Voilà. Bon retour au pays, merci vraiment. Donc indaki boulot tosongi. Voilà. Ndeka to ebisaki bino to kende to zonga. Donc rien commentaire rien dire. Ba tutu ba maneko loba boko kima boko sa to sola ka ana okay. Nako kima nde na kisasa. Na kima nde na Kinia wa bien. Donc rien commentaire. Est-ce que ba ndule pena l'équipe bien? Ndule le kitoko maramuto le kitoko donc. Aweza lisolo ba date siko ba ogane bino 3-0 arena yo roloba. Bisona bakanya bisote. Bisona bakanya bisote te ezana moto yako fioto la monoko na yeke to kanya bino arazate. Le patron mon ndeto eboy. Boko zo date c'est bien. Donc impossible n'est pas faire ego là. Impossible n'est pas faire ego là. Impossible n'est pas faire ego là. Donc message soda na bino yo na bisa bino ke na okende na sala musala na États-Unis kuna na bouger tous les salles. Na bouger tous les salles on aïe tobeti apparition na ngabo batu bagangi. Donc c'est ça donc et bisa bino na okende na ozonga likambadat pesa biso solution na likambadat. My name is Miss Ilunga. Come from Chicago. You understand? My name is Miss Ilunga. I from to Chicago. You understand? Likambu ya date zobo mayalu. Likambu dat. Ndeto za boye. Makambo date wana fuba tala makambo bagolo bela bango. Okay so nini? Papa. Sabwe pesa ça va. Ndeto za boye, ndeto yebo bokozo dat. Tala kali kama date ningisu mokili. Mais bozo date moya kafu. Bozo date moya kafu. À bientôt là. Je te jure. Jika. Américain. En tout cas vraiment tozawana mutulelo ferego là vraiment aza le seul gardien ou azo garder vraiment culture congolaise ou eza rumba pire na biso aza mutu e photo bois kelaka ba fleur yango siko photo bois kela boyebi ba bulande to kindaka dynastie na monde tozo sula ezo avancer lisusu. Donc Gaulois félicitations Gauloise gladiateur vraiment na yebi ke tamba clip e kobima et vous allez lisusu des gars. Donc tokende nanu siko lisusu na ba clip na biso o eza na marché ouragan na dernière danse na mwambui yango vraiment to lala nanu wana na ouragan dernière danse na mwambui to voter to somba ngo ebele so to somba yango ebele je crois to gagner oyo biso ba fanatique il faut to pesa na faire egola oyo kozala titre honorifique tout le temps nazo bandela chez bagolo na bagoloise na bagladiateur ke papa Hervé a sali bon boulot na yebite pendant 5 ans
ou 10 ans et vous un album et kokanana dynastie faire rigola sali ba type moko on dirait Pepe Kala salara cocktail mais ya Pepe Kala ya mabe nango papa kenda biso faire rigola tozana donc album na biso eza trop riche ya kosarana te donc nazomona esika nini oyo toko discuter pona dynastie te Roselyne Bola na PC Mbote Musenza Pusana te puis Laetitia Dikapel na PC Mbote donc tozomona esika nini oyo tokoki kokakola dynastie te eloko nini oyo tokoki kobakisa te eloko tozana ngo tokobakisa eza kaka ba clip tokoya male balembe mais avant ba clip ya gauloise nyonso esiko za tokomisa banzemo na biso tu na ba 2 millions ba 3 millions ba 1 million et quelques tokomisa yango bongo soki tokomisa yango bongo ekozala kitoko culture na gaulois nyonso à prendre conscience gauloise nyonso ya toboyi flash disk toboyi ko enregistrer banzemo na téléphone tozoyoka yango kaka na ba plateforme nyonso oyo ezali ke soki oyoki ebakisi écoute pe ebakisi nkutu na libenga ya papa Hervé yango vraiment mango ekendaka tango tolobaka ke tolekaka bango na ebele voilà na eli suko sengelo omona batutu ya France na ebike PDG Mani Mwendo mutabongo azalaka moko SEO uzana société to compagnie non yo sala ke pa nie libanais pakistanais mais bango siko basala ke pa PDG Mani Mwendo Guilhem Mwendo l'homme le plus sérieux au monde na lobby viona soka lobby na yo ke tu vois ceci, cela, d'accord. Donc, mon vieux Guilhem Mwendo, n'a pas essayé de monter place à ça. Pour la chuke le moto, n'a pas essayé de monter place à ça. Vraiment, battu tout. Dani ma vous moulez, battu tout. Au Dipiron, Chumura, au Baza Orchestre, la mission vraiment, tous à la solide, tout guéda. Yamone et ça la progression n'a bisu. Domoni Lelo, ma sortie médiatique est commis, ebélé. Mais Gauloise, Nyonso, place aux alliés. Na bike ira de kapa botonton batutu na isako poto na poto batu le Rogen Mayombo $, rouge et puis Jojo Kabouya na bike joyeux anniversaire à toi mon frère mon ami mon petit Jojo Kabouya focus na biso eza oyo bango bazolo bate ya biso ezali oyo biso tozo sala oyo nyonso akozwa tana ekotala ka bémission oyo balobaka makambu ya mabe contre Ferregola ou contre entourage na il faut tokata ye pour déjà yo lobi ke oza gulwa yezo ndende to ba naza congolais na linga mboka nanga tangu mutu azobeta lisolo ya mabe ya feri okotala ye pona nini me kotala ete na mabe yango o batu bazoloba ya biro ya feri na bolamu yango o batu bazoloba mais soki tokei na temps oyo Ferregola abandi année oyo kitoko asukisi année oyo kitoko tozana ba concert musu privé la to komo lobaka na ba stratégie bomona ka kanangi ngingachu toketo beti to bendi putu tozongi pe na mboka pete o bino bobomila nzoto nous a invité mais babi na mayangwele o babengisi biso mena tournoi basket basali bo me bino bofimbisa ekomika ko place wana mais tellement bino basi bozala moi drôle ba femme nom na bino vraiment les arabiso moi passe poto kota kotango biso kota ngo te po esa na biso te mo jiro vraiment na PC Mbote na université na si batu nanga na vanda batu nanga na PC bango Mbote vraiment c'est dans na PC Mbote batu tourner bazala ba bona ni na bango et puis tout ça la effort kaka pour na dynastie na biso tout ça l'effort pour na repousser Ferregola et puis merci na batu nyonso bazo sa publicité na biso o ya calendrier ezalaka boye tant tozo ba biso nyonso na Congo ke numéro 1 ezalaka moko Ferregola il faut tozo la calendrier pour maman que ça na poto eza honneur na biso honneur ya Afrique entière Afrique centrale biso nyonso donc honneur na biso lokola tozalaka na produit moko okapi oyo na mokili ezalaka a na RDC yango tozo bimisa okapi azokende na mokili Europe à défendre Afrique pour musique in Afrique na poto ebetité africain moko la beti concert kitoko na poto azati bakomaka bakei concert longoli banini batiki makunza libanda bapoalo atolo bazoganga ganga non c'est pas ça la musique eza yemandi betande binande saki ya mbongo na PC Mbote vraiment président bagulwa nyonso na Kasangulu saki ya mbongo vraiment
na ebi héritier bongo ya ma Julia na États-Unis on a nande ba mbezala nene mbala edi yeli molangi na ebisi bino ke edi yeli demi to ali kelimba deux fois te coach nene mbala vraiment na ebi neto soleil yango na ma peniel donc eza résultat o ezali donc tozozela tole mutu moko tozozela mutu musosu potoli yango ne fe regola ale mutu États-Unis ale na Afrique azolia siko mutu a poto 3 mito makelemba fe regola zo sala mbala moko pour oyebake ekozala so bokebite ba 4 ou 5 dates tokopesa bino peka 3 siko me ya kitoko ya mboto moko o bino tu bo comprendre que fe regola ngo mambatu ne balobaka na biva tokeina mwambuyi single na biso mwambuyi eye vraiment na décembre oyo Congo, Afrique, partout dans mon kili, Europe, Asie, Amérique, babini mamboui, bambi mwamboui vraiment à l'aise ya rosaranate na ebike mimi la sexy danseuse nationale qui tira pays vina pesimbo que vraiment batutu na ebike to consommer mwamboui bien mais to consommer yango le sous koleka et puis batu ya Paris ceux qui vraiment bosombi mwamboui kitoko tozo ke na voix ya single d'or ya mwamboui donc tozwa titre honorifique wana topesa fe regola et ko sala biso bien vraiment bien wana na ebike biso tout toza na posa na ngo mon vieux dirango biuma na ebike biso tout bino batu boza na Paris tozo epsa bino oncle nanga Cléo Madera et puis oncle nanga Rife Manzongo bino batu boza na Paris maître Mika Mongo Rodrigue Kipanza et puis maître Miko Bosimbo Mbibu Arabe bino tout ne boza Jina Mamale Mobof bino tout na o boza na Paris en tout cas na ebike ba goulois tout boza na Paris bato tout balingara la bonne musique bokende vraiment mingi ko somba single na biso mwamboui et ko sala biso bien makasi vraiment ce bino bo sombi te muto ko somba papa Hervé Azate biso tozana ba robot te que toza pe na possibilité ya ko somba ba sene nyonso te tozana yango même ezambongo il faut to lia ezambongo te fo wana za corruption ya yo moko artiste osomba ba CD opesa batino bisusu ba bomba na ndako tilelo mais biso tozo ebisa ba golwa nyonso tokende ko somba CD CD1 ya volume 1 et puis CD2 donc ce qui to sombi yango nde ko sala biso vraiment les susu na Sony musique na biso o Sony ezongi na nzoto ya feri mariage na biso ezala makasi na yebi ke maître Waza vraiment place oza na yebi ke ozo consommer dynastie mon vieux Ngando Maleli en tout cas vieux naloba na munoko nini yo ebika neto salara vanda salanga kitoko vraiment Arlo Matungongo et puis na Belgique wana vraiment na pesi beauté et puis Cédric Mbala Lisungi et Kimilo nanga appelle-moi s'il te plaît appelle-moi vraiment s'il te plaît nazana besoin na Cédric Mbala ndenge kindara na ebike bolingaka mingi tant to solara boye Deborah Nganda tant to solara boye Ishalibuna Iramanga na bolinga Misha Mulugupi Sami esale na mabele Sami esale mutu nanga kati ndenge kindara na yebi neto naviguer na bi neto zo solara boye Arnaud vraiment azobete la biso sous mwelo moment etant sur la mine tout le monde saka grandeur ya faire regola bisika le kaka ninga sala na bike ba hotela biso extrait ya plateau na Côte d'Ivoire ninga faire regola le kana ba plateau ya Côte d'Ivoire bébé yembeli ta la ligne au faire regola zobima ninga nini azopanda cha ninga nini na bike tant batara ba mettre mais bazo ka ba mettre gi et puis mettre dik ya makofi muto robeta e azate tozana bilanga lo ya mona bilanga makofi muto robeta e azate mettre des caves ba tout donc Tolala siko nan Tracy Eleza presse présidentielle Tracy Eleza donc siko yo botiki langa na Tracy afana kal botika DG pour la fanda botika pichubuto ku bafanda et puis ba di merci gada bafanda batutu basali musala na bango kitoko tozobwa ke la bango ba fleur na nko tamba ninga basali musala kitoko mais il faut to ndima yango si on attend muke o total ba contrat boni o fait regola sali ti soto bandi yango na mois de novembre d'octobre novembre décembre ti to okota na janvier o fait regola voyage pe ya nyumuté
voyage na voyage offert à ce que vous louez ça na bamoko azaliti mais vraiment na place wana to sur la air mon bien to remercier ba to ngote te biso motema mabe modèle wana biso to ba PDT nous sommes des hommes ya basi na biso bazara ba fille et puis ba femme biso na bango to kana ba ranki tête wela mobali tête wela eloko te donc c'est là nga faire rigola ba yo kan ndenge vraiment papa ya fi apanza kitso Kombo na yo eza na maboko na yo oko kolanda toyo balobi yo wana se mopepe ya bambali mabeto kosalaka na baninga ekofutamaka awana se ata soki okwei na nzela maboko na yo ezala se mpeto na miso nzambe biosaf omana biosaf omana fungola ni mato yo yoka omana fungola miso na yo yoka. Voilà binomo botali na bige maître bende na kauka G24 sima mokonzi Jean-Marie Mkulasi maître bende vraiment na kauka maître na sepela tangu to sala ba geste wana et sala nga bien yo za RMO 5 na 0 RMO 1 na 0 en tout cas vraiment on ne choque pas de maître mais maître bende il faut lui choquer parce que il travaille chez les boss donc vraiment yango wana na yebi ke ba tout politicien tikala na mamba politique mutu miziki biso baba otefela tokoloba makambu ya miziki elegatura vraiment na pese mote tangu yo yebisi biso yo koma politicien est-ce que yo na di progrès ba yebi yo pour déjà sambeli na yo komi naza di progrès naza bokoma ga kokosa bongo te yo za muchoko po tiaka ambi soko poni politique tika kombo ya feri tika kombo ya feri to mono ndeko kombo ba jeune abino bato mabandi soko timelika suke bando bendano ukomi ennemi ya feri feri mutakabula wa suki te yaza Jésus de l'Alliance il est là pour chanter donc au moni yo toko mana na ba niveau wana te po nasina evita ki makambo yo na ba makambo yo na tikele yango mingi leo Messi de la presse gouverneur gaulois na tikela ki epi na saper de la République Muzeki Ndingi epi na sniper mais nenge na moni makambo ezokende fona ya sikone lobeli pe efingeli te ko tracer mutu ya sika pona age nanga ona ko finga batu te za makambo soni na ko finga batu te to ya siko na concert ya papa Hervé ya stade batu batala to la soke osala eloko te Arnaud Tolé
matin s'annonce bien, les oiseaux chantent, bien qu'ils soient partis. Et de rire, dans les nuages c'est pas volé, mais toi côté que la main dans moi souvenir. De temps en temps, attends mon cigare, tout l'ingrat toujours quand komi kosala ba sortie médiatique na yaki na stratégie boye na stade nga na sala boitala toki tozonga malembe tango tosali Gaulois libéral tango nga na fondateur na likanisi na to tosali Gaulois libéral et puis na ba famille na nga Tarik Ngangu na Omi Yaba Vasco de Gama Dorcas Bolokoko Labio elle était là et puis la Tigresse bana basi na biso tout bazalaki bango na Baxen toye Kevin Mohamed malgré a continuer à rater toye lisusu Elvis Yanfu Mbappé et puis toye lisusu Seydou Triangle et puis toye lisusu ba on a bossé to les gars ebele Liverpool Jenga et puis toye lisusu neto zalaka bande ko na biso ya ba généraux bazalaka 5 les gars bazalaka 5 vous venez Gaulois Nancy Basele Moukwa Tombolo Fiston frappe na frappe et puis Iboula les grands mouyak bande on a biso babunda base pour mona nenge senga biso peto bunda nenge senga et puis so ito na ba groupe WhatsApp président Dilor ba Gaulois nyonso vraiment o bozalaka tobosa na rabino te po tokoyi ko bosa na ngote parce que tant papa Hervé to senge to beta stade abisi biso ke to rosid c'est eloko ne pesa ki biso force ya kosala eloko wana biso nyonso ba communicateur et puis na ba bureau pichu botoko ba visa pona ba Jires Zamba ba tutu ba dire merci garde ba tutu ba zalaka na papa Hervé neto se monaki ke pototondisa stade wana yo muto zo ngolo baba n'importe quoi osala eloko te d'ailleurs pe kutu obana no ko mona na lisu te na ebité 100% Gaulois Bozala et puis base Ferregola Bozala et puis Nalina Yeba les Gaulois family les Gaulois de Ferregola Brazzaville et puis Saint-Thomas de Ferregola Petro Congo les Gaulois de Matadi et puis Ferregola Issa donc na habité Ferregola Turquie na habité yo Ferregola Ourien fan yo na libandi na yo na ki politicien na yo yo salaki ni d'ailleurs non yo ba voter est-ce que au postulat ki na nini to ya to betaka mambu o eza normal boluka bo betaka ba masolo moko te na ba etando ike et ça la rondie ke bozo beta ba masolo vrai et puis les Gaulois diker jet set na ba no betela bino sko bato ba bunda o ba la kisa ke baza ba Gaulois faire Gaulois koyana pour chanter. Et puis, bango nyonso ba fanatique ba royana pour nous remplir stade wana. Et puis les veuves du padre, yo au sala et l'autre côté, les combattants de Ferregola, au sala et l'autre côté. Donc alors, tozana ta distraction te, biso tozana ta to somba dynastie meilleur album du monde, à part Pile et Michael Jackson, et ça dit que l'équipe y a fait te. Parce que tant où les combattants de Ferregola, tant où ozolinga offensive na matame na yo, bandi ko tu na yo makambu na yo, oh senga boya oyambanga na tana makamba kuluba. Polo baloba n'importe quoi en tout cas to boyi na biso. Muto otsa okate, biso to otsa na biso banzemo na biso kaka, na ba projet na biso, tozozela papa Hervé Ferregola akende poto. Soki akouta poto akoyela biso bonne nouvelle ni. Tozana la distraction te muto na sango ngana komi na mokili ya politique les bases solides de Ferregola donc ngana komi na mokili ya politique boye ozano na mbongo osala ta bash te c'est ba bipo postiser donc botika makambo na ba distraction bozoni na bomemela bato ba Gaulois soki bokuta na bato ya bongo en tout cas l'émission zapeye
kotala ye kutu ata mukete kotala ye te zape tokotanga bakomona bino te poto fula bino eloko biso ozofula ezaka dynastie puis vipe bokana lauréat de Bruxelles à faire des millions mikolo na ebisio ba Versace kaka ya sika makambo ekendaka bongo et puis tokosana te biso nyonso congolais nyonso oyo alingaka elamba en tout cas vraiment toza na styliste et modéliste na biso MDiwa griffe na biso oyo ezali ya tonton Maya en tout cas diable na combinaison basala ba combinaison basala en tout cas diable na ngona yebi ke na boutique oyo toza chez champion Bouba le monde vraiment boutique ezala moko na yolo na yebi ke bino tout boya et ozala na balo ya ba salopette oyo ozala a to tekela bino vraiment na ba prix ya bien bolata MDiwa oyo ezali griffe ya mona mboka donc consommons congolais donc tolata pe congolais donc tolata MDiwa totika koyoka ba n'importe quoi base na biso mingi ezala na makambu ya Ferregola tolandela o etali ya bagulwa poto soutenir artiste na biso akende liboso toza na adage monte lo ba likamba soso etali libatate libata ye baliaki kana mamba ba monde mais soso baliaka ye partout donc Ferregola azali soso ya mboka te soso donc so okay aux États-Unis on mange le poulet est-ce so que tout na au canard aux États-Unis non c'est trop sale et ça ndenge musique na bango ça trop sale moi ba yoka yango libanda ezalité en tout cas to consommer vraiment Ferregola bataringi et ko sala biso bien bagulwa nyonso to kopesa bino soki repelinge zonga to kopesa bino date ya répétition ne rozonga na yebike ba artiste na biso bazui temps moi mingi libanda moi malile koti mingi moi mulunge pe banyango la nzoto puis ba misusu batiki basi na ba famille na bana awa isinga ke bazwa pe moi repos na quelques jours oyo baye na biso tout ça bango ensemble na mabele après to rozonga la répétition des arts et puis honorable Kikangi Noël Kikangi na Koweït et puis ingénieur Pompon Madoule vraiment na pesi batnanga Koweït mbote et puis ingénieur Noël Kikangi na ville na pesi mbote Noël appelle business. Na yesiko ingénieur Jésus na pesi mbote ingénieur J3 en tout cas ya Eli yeli mulangi tozawana bato mtu ya de makili bato le na moko mtu to liango le sous semaine na nko donc to yebi ke tozawana to consommer Ferregola na pesi mbote na boss nanga Clovis Limpa place aza yani ngara bula malamu toujours zozo kende ya tolo de la Ferregola masolo ya Ferregola o etali Ferregola eza vraiment awa yampaka na bino yeyo sage ya mboka de mabanga certifié par papa Hervé ezo ndi ya pesinga lupangu na mombeli vraiment ezo ndi ya pesinga lupangu kota makelele na si de mabanga na on a yebike ezala kitoko mingi totika na bino vraiment malamu bolanda ba primaire te mutu soka lobi mamne est concerné biso ka teto ya ko répondre pour to répondre te to répondre bango na ba cha bango bando ba dynastie moi matibo dynastie on a bi finalement dynastie ezobetama partout ba vrai ya Kingabo et puis Jerry Sukula ba tunanga Giblet na pesi bango mbote tout en tout cas dynastie ezobetama partout to fini mbongo te ezali ke banzembo o Ferregola sali eleki kitoko ezovimba le roi Lévi ezovimba chaque jour ezovimba yango batu bazo consommer yango na pesi batu tumbote o balingaka ngai o balingaka ba communicateur ne sur Ferregola o balingaka musala o to sala la rabino vraiment na ebike batu tout consommer Ferregola soit to consommer Ferregola vraiment et usala biso bien et puis Déborah Moleka des longues jambes la gauloise vraiment et la télé mère donc na yebi ke batutu o balingaka Ferregola tozana bino wana vraiment o baza partout dans le monde na mokili nyonso les kings les grands sapeurs na yebi ke place aux États-Unis batu tout o balingaka Ferregola na yebi ke nous sommes ensemble mbala simande tokutani na tolobi la Ferregola na roya siko na ba nouvelle information susu et puis ciao.